Bon, nae bit toeli a biso nyonso ezaka bit moko mboka na biso tolingi bosolo to soutenir pe bato oyo bamemaka mboka na biso na bosolo soki ezalaki mpona vérité ya mboka te lelo tonga tosangana ebele te depuis nga na botama na mboka la première fois nga namona bajeune ebele boye tolingi ministre ya défense ministre ya justice makasi etaka moto oyo ye moko atina bajeune na boloko mais bajeune biso tolingi pourquoi tolingi parce que aza droiture na biso asala makambo tous les jeunes à se retrouver bajeune tozalaki na désordre mais azongisi biso na droiture donc naamone le rôle là Lumumba na biso bajeune na ntango akala 1960 indépendance alanga kontango ya mikolo parce que namoni loka moto oyo kolibere biso na koloba neni na bondokima boye ya Congo ekangaka bajeune eza Constant Mutamba mais viki ya bapapa wana baza kuna balingi ete eloko ya malonga mwana batasali ya mabe kuna eza te mais viki ya balingi ete bana posa basise carrière nde basisa Lumumba c'est qu'il faut aboma tous les jeunes à Congo ya muke na zaki na ngwangwa mbote bon, message est que les jeunes faut mise en charge. Si on ne se prend pas en charge, on va défendre la cause nabiso azate. Donc on a cette responsabilité là. Si on ne le fait pas, on va au salon azate. Et dans la nuance pour les cambo bazolo baga populisme, c'est pas du populisme. Et ça que désormais les nécessités et les riches corrompus qui se croyaient puissants font désormais les mêmes poids aux hommes. Alors en faisant les mêmes poids, vous allez remarquer que les nécessités, ceux de la classe moyenne, sont plus nombreux que ceux qui se croient riches et puissants. Vous comprenez? Alors c'est ces nombres-là, c'est cette masse-là, vous avez remarqué, qui est toujours derrière le maître Constant Mutamba. Hein, donc ça commence à prêter des interprétations déjà erronées. Alors pour là, bon, mon Kondiambo ici à Randa, justice est à la indépendant, c'est-à-dire fonctionner à la norme sans être influencé quoi. Alors nous voulons une justice responsable. Parce que les responsabilités, nous ont engagé par Valère Mamiamboka. Vous voyez. Alors nous voulons les 27. Ça la justice Moko Boye, ils ont vendre l'image Yamboka dans le bon sens. Quoi. Voilà. Journaliste. Vous allez éleguer à Kinshasa et à province. Naza élegué à Kinshasa. Nous avons représenté la province de Chuapa. Voilà, la province de Chuapa. Nous avons combien de reconnaissants combien de sommes sur Bilingue. Bon, pendant que Constant Mutamba, en tout cas, nous rappelé moi histoire Mouké. Mobutu a commencé président à 30 ans. Azalaga jeune. Kabila le fils a commencé président à 29 ans. Azalaga pe jeune. Mais eza na jeune oyo na tango na ngai tango na yebi mokili na yebi politique na zui diplôme d'état na tangi université na silisi eza na jeune o penza marqué ngai na makambo ya politique c'est maître Constant Mutamba ministre ya justice et puis esalinga malamu azana bolamu moko asela biso na province ya Chuapa oyo na kolobate ye moko ayebi yango azana ba politicien na biso ya Chuapa oyo ya sunga bango ba musu bazalaki na makala ba musu bazalaki na ba difficulté belé asunga bango babima pe lelo oyo toko témoigner bolamu na ye to wanga na yango te en tout cas Constant Mutamba moto oyo akosimba Mutamba akosimba la jeunesse Mutamba zo représenter Mobutu Mutamba zo représenter Kabila le fils oyo bazaki ba président de la République Mutamba zo représenter Sama Lukonde
oyo akomaki premier ministre lokola jeune lelo aza mpe président ya Sénat lokola jeune azwa initiative mpe wana lokola jeune ayoka kolela ya bajeune mbongo ebungi te mbongo ezali na kesi ya leta moto moko ayibi mbongo aza te soki bakosanctionne projet parce que selon bango parce que selon l'administration normale tomoni ata faute moko te asambi tosali ba initiative ya biso moko tomoni ata eloko moko esalami te. En tout cas, Maître Joël Kitenge, toza simanayo Mutamba, toza simanayo, vive Mutamba, vive la province de Kinshasa, vive la République démocratique du Congo et vive la jeunesse de la province de la Chouapa. Toza sima ya Mutamba. Bon, ce qui n'a eu awa en tant que jeune conscient pour soutenir monsieur le ministre honoraire et à justice à la personne de Maître Constant Mutamba Tungunga dans le cadre de lui soutenir pour qu'il soit acquitté dans le procès présumé détournement des fonds publics que je considère personnellement comme un complot politique bien orchestré pour atténuer l'image de la personne qui a rendu des services loyaux à la République. C'est pour cela biso ba jeune touti partout dans la République toye na résidence naye pour na ko soutenir ye pour que azala acquitté. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, azako jouir na présomption d'innocence. Ayibi mbongo te, mbongo eza na caisse ya l'État. Ça nous énerve parfois. Tomonaka bae oyo bayiba misolo ya l'État bazali banda et mutu oyo aye na ba initiative, un jeune courageux, ambitieux, déterminé oyo asali ba réforme ebele na secteur na ye oyo toyebi amené ba asali ba bancarisation des frais judiciaires oyo eleli si bango pona koluka ko kwesa ye nde toyei ko yebisa Maître Constant Mutamba abangate azala désespéré te biso ba jeune congolais ba digne fille et fils du pays tozo soutenir ye pe tozo senga azala acquitté soki te aucun pays du monde ba gagner peuple biso population de topona qui me se fait ce qu'il Chilombo tozo déclarer procès ya Mutamba azala acquitté sinon toko descendre na ba balabala na biso pour réclamer Mutamba. Donc descendre pour réclamer Maître Constant Mutamba ou azali modèle nabiso azako inspiré jeunesse oyo parce que depuis mboka oyo ezala mboka depuis ezala Congo totikala kozwa ministre ya justice lokola Constant Mutamba te na mai oyo ye amené na secteur na ye na tambuke. C'est pour cela moi aussi je lance un appel solennel à la jeunesse congolaise de soutenir farouchement M. Mutamba parce que nous, la jeunesse, nous sommes censés de s'impliquer dans ces dossiers parce que le pays nous appartient tous. Et puis nous devons aussi s'impliquer à la politique. Parce que politique nabiso toko tikila kaka batu oyo bambo boutiste leur fils te o babomi mboka pendant plusieurs décennies. Mboka o eza ya biso nyoso, nous devons s'impliquer dans la politique pour soutenir vision à Maître Constant Mutamba. Mboka o ezo senga to renouveler classe politique congolaise. To longola ba paka oyo banyoko libiso bayibi mbongo ya l'État. Soki Mutamba zo déranger bango baïba ke biso tozana sima ya Maître Constant Mutamba Tungunga azali Moïse azali libérateur oyo nzambe atindeli biso même ba passage biblique ezolo ba ke batu bako sangala ba salo mabe mais soki nzambe alingi te mabe wana ekomela yo te Mutamba banga te biso to soutenir ye oyo efungwami likolo efungwami pe na se nzambe afungoli ya ye
peut-être oyo toomona eza nde élévation na ye oyo nzambe abongiseli ye tozosoutenir ye farouchement tozosenga na bajeune tozala motivé déterminé et puis soki l'état na biso bayoka biso te tokokita na balabala tokodéclarer parce que pouvoir ya démocratie ezota epa na biso population nde napesi merci na bino pe na bandeko nyonso tozwami awa. Je suis du Congo central. Je serai bilingue. Toye awa pona kokamusa nanu chef de l'État Fachi Béton depuis mokili eza mokili nanu tomona te muntu balingi bakanga pona tentative de détournement mboka mobimba pe pays mobimba monde entier ninga na likolo ya muntu moko. Deuxième chose, yo moko muntu osala ki diagnostic que justice eza malade otamboli Congo mobimbo ye komona un médecin par excellence qui s'appelle Constant Mutamba Tungunga ozuye ocheli ye biso kuna bipironi moko kaka pesi lelo akoma kosamba Constant Mutamba yonde muto mona ki yeke fallait traiter justice ou eza malade malade wana eza soki sida soki tuberculose soki lèpre et umelaka menatonga moko Constant Mutamba faut bakanga ye. Est-ce que cette maladie est déjà finie? Nous vous disons, monsieur le président, Congo Mobimba, biso tauti Congo central, Kimbango atindi biso na Armageddon, alobi boye, soki lobi Mutamba bakite yete, boko kanga Congo Mobimba, bobandela na Congo central. Bona nini? Ayiba 19 millions. Ayiba combien? 39 balobaki. Batu oba yiba ba 250 toyeba. Donc, ye oyo ayibi biso ba congolais to lobi ya biso moko. Ekende nango. Botika ye. Ayiba te. Posa na biso eza botika ye. Donc biso na Congo central toyela kilika mususu te. Voilà. Pour terminer, tosengi ete bokanga nzela te toya kwa assiste procès wana. Tomona procès mususu ezala soki wapi. Biso nyonso tokota. Pona nini ya Mutamba bozokanga nzela tokota te. Lobi bokobomela biso kuna na suki wana. Oui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Et ça, maman bakoko. Moi, je suis la présidente de l'ONG Chilo Sabaote. Naekina maman bazolela. Mais embouteillage, moi maman bakoma awa ezate. Na tiki ba on nzelandi na sel effort na kominga moko. Ba maman batindi basali eloko wana eza pembeni soko ko ozwa ba joine eza ko wana. Nde yango ka batindi bazo prier balobi elo monte salama. Soki eloko salami seke bako bombela biso e quelque part parce que ba dongolo miso bazo luka ye. Yango te. Donc yango ka na ko koloba nzambe azala na ye. Congo mubimba tozo prier partout monde entier et mon ami. Merci beaucoup. Oui, en tant que sosie à Constant Mutamba Congo central, toye délégation à Congo central, toye pour un dossier, il y a leader, il y a jeunesse, il y a Congo Mobimba. Makambo oyo, bazolinga bakangela kontina biso toa d'accord na ngoti. Parce que batomola miyibi ebele na mboka oyo basala bango eloko te mais tango ekomi tour à jeune ekomi baluka ba rubrique mais et pourtant mbongo eza na banque biso tolobi acquittement immédiat ya Constant Mutamba toye na force pe lobi tokozala nzela lokola bazoluka koboma bakoboma biso nyonso bakoboma jeunesse nyonso biso tokotelema pe tozonga nsima te. Ceux qui ont monnaie makambo lekai na Angola, armée angolaise et qu'on maîtriser la population. La population, tant que population est lobby, et ça, mungongo ensemble. Donc tout ça la kanda, talanga, na olenga, na ana kema.
tokosieta lobi tokosieta boboma biso bo libérele biso Mutamba. Nga nazoloba mpona bagene toza kokotala te ke o président lobo nini balobi peuple liboso ya bakonzi nyonso na 1960 ata tobotamaka te mais histoire toyebi yango bakulutu baboya kobetela biso histoire mpo te balisola mboka oyo te soki lelo toza na kati ya pasi ya indépendance oyo tosepelaka le 30 juin oyo tozwa te mpo Lumumba nde moto yebaka ntina nango baluka kotrahir Lumumba ti baboma Lumumba mpo tozwa indépendance te oyo ti lelo biso bageni toonyokwama banda le 30 juin 1960 ti lelo tozalaka na pasi nakolela na biso peuple nakolela na biso nde Nzambe ayoki mawa azongiseli biso Constant Mutamba donc lelo toza na posa kutu ya koyoka te toza na posa te président loba ministre mwa aloba te biso nde bageni nde lelo totelema biso nde bageni lelo tobima soki toyebi toperdre Constant Mutamba toyebi te après 65 ans mpo moto aboya ya sikoyo so toperdre su moto après 65 ans tozala te donc Lumumba loba avenir ya Congo eza lobi yango eza lelo avaki Constant Mutamba donc biso bageni lelo totelemi mpona kobotola oyo eza ya biso bagene epe bato baobo opesa biso ebela koloba eza te lobi biso nyonso mpona Constant Mutamba. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boser local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, il va poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisumi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wala mitema malamu to wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata Fondation Alain Dele kanise loko ezayo ndolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.
Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozoloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Mais ba mususu meli yango avant kende obima o melango. Ça a des jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc ce ko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na ngapa mbola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.